N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lingala facile na binya lelo ebandi. 15 millions o ebungi na kesi ya l'État eza komona na te ba Congolais ba fâché ba siliki makasi kaka sikoyo ekomi makambu ya mbongo kobunga na kesi ya l'État ba Congolais ba silikaki pe balelisaki lokole na micro ya Lingala facile. 15 millions de dollars oyebi kilomètre boni ya nzela bakosala na mbongo wana oyebi balakisi ya bitelo na biso combien bakofuta lelo na 15 millions de dollars. Alors yango tolobi biso ba jeune kabliste olinke l'état na biso alanda makambo wana pembeni pona boke soki ke ya solo mbongo wana ebungi ba oyo baza ba acteur ya corruption wana bazala sanctionner sévèrement. Bazala sanctionner sévèrement parce que nous avons un état de droit. État de droit d'ingé la que nous sommes en mbeba azala nangambi opposition toute la majorité soit na wapi azwa etumbo kolanda na mbeba o asali. On a découragé ba corrupteur bazana kata ba province ba continuer so bazoleka mbongo ya mboka na biso ezobunga. Alors marche munene salemaki na Kinshasa kuna pona makambo oyo eza kosalema na Afrique du Sud pona xénophobie na ndenge ba Congolais baza koboma bango awa na mboka oyo pe ba Kinois balalaki te na balushwa basalaki marche munene mais police ya mboka na biso pardon botika makambo oyo bapekisaki bakinois bamarche pete babetaki pe masasi makasi vraiment bakinois balelisaki lokole na miko ya Lingala facile. Tula mwisi ya zaza bakongole mbangu bapolisier babeti masasi na marche oyo ezosalama contre ba xénophobie ezosalama na Afrique du Sud bakongole batombokaki batumbi bapine baketi na ambassade ya Afrique du Sud mais eloko ekamwisi biso policier abeti masasi loko aza na guerre kokamwa boka bakongole nde balobi omoni Nicolas réclamé bomoni na mboka na ngamo bomoni liswa na mboka na ngamo Bota munene aliswa ezalaka boye te botala nde bazoboma bato na Afrique du Sud policier azotala na ye nde bazotumba bato me bapolisier na biso bakongolo eyaka nini o kokamwa ndeko Eliezer alelisaki lokole ayebisi bakino nyonso totikela président Faci kaka charge te Congo ezali ya bakongole nyonso biso tout tomipesa na Congo pwete Congo kende liboso soki totikeli kaka président Faci charge ndeko Eliezer alelisaki lokole na micro ya Lingala facile bolanda bandeko na ngai ezala bino ba journaliste ba collègue na ngai ezala mutu nyonso place azali to sauver mboka oyo biloko bazo sala ça m'étonne même tant na ozomona bato yi de pese bazo parole pour ko défendre bazo travailler contre Félix parce que bako sungaye jamais pour qu'il réussir bako sala tout pour qu'il a échoué comme ça en 2023 bako yela biso soki nani batieli biso wana babandi ko talisa bino ke opposition sala eloko mon côté yango zomona bazo beta maboko pamba pamba sinon avec ce qui se passe ici au comment na bako yeli suna budget même ya 6 milliards bato wana ba votate o ba noma parce que bazana contrat mon côté na population bako yamba yango soki ba yena 6 milliards bango baza 66 donc frais d'installation na bango kaka na frais de fonctionnement nyonso liba bato bakolela lela makambo yo to liate ekosila kate makambo wana ya classe ofele ekosimba pété parce que classe ofele zo 5 par an 2 milliards 500 pona ke kende malamu avec un budget de 6 milliards par exemple. Basoda boko pesa bango combien pour que bakene ko sala bitumba. Ainsi de suite. C'est un discours vraiment démagogique. Bande konanga mokiliezo mon. Peuple congolais na lobaki na bango. Boko ya ko beta mbuna pona nini? Parce que ya malonga pona bino ezate. Boko ya ko beta la ba politicien ka bolanda ka bango sim. Je fais ma part et la part du peuple reste. Attendez, soutenir le chef de l'État c'est-à-dire quoi? C'est l'applaudir aveuglément? C'est de lutter parce que tu sais qu'il dit Félix dénoncer la mauvaise gestion de ces pays. Pouvons-nous l'accompagner, la manière dont ils évoluent? Est-ce qu'il y aura une différence entre quand l'FCC
les gens de Kabila avaient le pouvoir, et maintenant, et qui sera perdant? Sur le plan politique, d'abord, qui sera perdant? Être un bon collaborateur d'un chef, c'est de dénoncer le mal. Vaut mieux bazwa opinion bango moko, responsabilité devant peuple bango moko, biso to accompagner bango te. Eza ba jeu de mots inutile, eza ba jeu de mots ya pamba. La vérité, eza na deux documents. Document mo ba pesa biso vendredi, na document mo ba to pesa biso tonka premier ministre aussi sakoloba, mbala mo ba yeba banzo kabola document wana. Et document eza totalement différent na o ba pesa biso vendredi. Bango mo ne bazana. On peut mentir à tout le monde, mais conscience na bango ba yebike ba ko sate. Eza ba jeune na bango ka o bazaki nango banda kala. Bande ko tangu toyebisaka bino lingala fasi eza nango lingala journal oyo eza kosala makambo ya bien po ete bakongolais basepela surtout baoyo bazalaka na ville ya Johannesburg soki olingi basalelo publicité maison na yo to mpe agence na yo partout oyo bozali benga kaka biso na numéro na biso oyo ezali na se bokoyoka sango mpe tokopesa bino oyo ekosenga mpo na bino na jobu eza ya koyinda po ete maison Saficom eza kosala bikamwisi nango kuna na jobu na Yoville bana Yoville balobi ete basepeli batieli bango ville na kati na Yoville wana maison ya biema oyo ezosala impact na idéologie na Yoville wana bolanda. Pardon, yo muto lingaka kolata olingaka bonzenga to lingaka babenga yo saper. Pardon, yaka na maison Saficom oyo ezali nango na Yoville awa pembeni ya nandose kote ya park wana yaka kote na kati awa okomona bilamba nyonso ezali o jean veste mokoto to mafuta ya Congo biloko nyonso ezali awa. Pardon, kota kaka na kati lingala fasila lelisi lokole ekeyo Saficom tokosi ya bakongolais na kati ya Afrique du Sud awa na Yoville eyokanidi botala ba sud-africain ndenge baza ko marché baboyi na bango ba étranger katikati na mboka oyo ba Nigeria kutu babi yebeli président na bango atindeli bango avion bazonga bango kutu ba mizongeli ebongo biso ba congolais président Félix akotina avion mokolo nini po ete ba congolais oyo baza na Afrique du Sud bazonga bona na image oyo ba sud-africain batambolaki. Banigérien bango moko kutu bami yebeli avant kutu endombi lokola bakufi ebele bazongi. Pardon mama papa, tala ba sud-africain bango yo tala ndenge baza kotambola bongo bakutana na o forêt nyato étranger yo Nigérien to congolais to malawiti to nani. Pardon, vanda na ndaku po ete mabe ezali eyokani na lingala fasi ekeyo. Merci bandeko nyonso oyo bozalaki tana bino bopesaki tana bino pona kolanda journal ya lingala facile ya lelo pona ngai ndeko na bino Zumba yo esili nango ya lelo awa vraiment bato nyonso balingaka kini ya bana kini. Pardon, tobondeli bino vraiment toyebisi bino pardon bosabone kaka massivement na kini ya bana kini bokomona makambo oyo koleka kini ya bana kini eza kopesa information ya kitoko pona lelo tosuki awa vraiment na lingala fasi ya lelo oyo bazoselanga na limwa lelo. Pardon, na kolimwa te pona kanda oyo ya makambo ya xénophobie oyo bazoboma ba congolais na Afrique du Sud. Pardon, na ndimi na nga lelo na pasuka. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.